bachai pembeni nde ba makambo ye mais soki mutu na mutu amitie na place na ye Beau partager. Papi Kader, bonsoir. Lobano ya José. alobi ke no nga naza artiste na mitia na place nanga soki moni biso ba artiste nde tozalaka wana tokomisala na mabe te idéologie biso tokolaki nango eloko ya moninga eza ya ngai so moninga asali eloko abie tobeteli ya maboko soki moninga asali eloko abie tosoutenir ye soki mabe na ye ezali na koya koloba ngo na miso ya bato te soki moninga na asali eloko moko mabe oye kopublie to koloba mabele na miso ya bato ekomi kifiti ki jalousie oza na besoin ya évolution ya moninga te alors ndeko na yo moko ya faut tozwaka ba exemple ya ndeko no moko apala ata aza moyibi ata aza liboma oprotege ye okokuta ndeko no bazobeta ye na nzela oyo bobotamine même famille oye nano koti ere bokóma na pale oke kotuna nde oke kokondane na pale propre ndeko no bayaka kokondane na miso ya bato te soki okomi oya kokondane ndeko no na miso ya bato ekomi ki jalousie pure donc mingi bazalaki baartiste te baya wenge bafana bakotisi ki jalelo mpo balibere mwa mpe mwana fiske mpo akende kose retrouver na pale na bapeti mais mingi mpe bakomi désespéré amonika suki nzela poto eza te na filme bazozwa ye te soki asali bongo bakolia te na diembele na nsima sere nanga oyo aza na makambo or ke na valeur no moko okokende kaka bandeko nono yebiseki notala kaka bona bonga na okoka te tshakanga ata mo eloko moke nazwaka soki aza moto ya conscience aloba na bavaleur na mosala oyo yaya aza nango akozwa yo soki mpe bazwi yo te nzela ata nzambe obe changer idéologie ya José mais vie mpe eza mpe kaka na poto te ata na kini okoki ovivre vie na o eza kaka na poto te yaya bato mingi toza wana poto balelaka babiso nayebaki faye na vana nga na kini omoni ete tovandaka na kini rêve na biso ezalaka no poto eza rose eza barêve ya makambo oyo biso toyebaki te pardon José princesse ozomartele plus kolobaka evie eza kaka na poto te soki ozalaki na kini moto moko ayoyebi soki evie ezalaki kaka na poto te olinga ondima te c'est parce que oyo kovivre réalité wana omoni bato mpo bacomprendre ke vie eza kaka na poto te il faut ye moko aya ovivre ozomartele eloko wana makasi bato bakokanisa eloko okomi na zuwa tika baya bavivre ke vie eza na kaka na poto bamona lokolo okomi ne oui bato bamosusu balobaki okomi désespéré yango okomi oloba bongo c'est pas ça nakomi désespéré te bébé en fait réalité iluse oui aya omoni ntango ozoba vie eza kaka na poto te oza na raison mais 50% ya réussite mpe eza na poto era elo mosusu te ozo comprendre kozala na Congo okozala patron lelo lobi otikali okomi pauvre vie esili mais awa na poto okozala na 0 cas mais ozovivre bien moi ceque biso toloba babiloko esalaka biso stress tomesanaka na vie moko bona kini ya liberté ya kosala oyo olingi mais awa sikoyo eza autrement mundele nde moto aodirige yo aotya na nzela lokola biso toza nano na mentalité ya baafricain ya kikongolais tokoli nango ozomonaka baotyanga na kaka ezaka ndenge mona neti eza na kini mwana moko baseraki na ndako azomonaki no neti baoniokola ye eza mpona badiscipline na babia na opesa moto conseil yaka na opoto ta francis dolia kafu te nga na boyi na nga po en fait na boyi na nga poto te poto mpe eza na bavantage nango oya omoni poto eza na bavantage nango na boyi te naza nanga egri te naza egri te ke naokela bato jalousie non sauf kaka toopesa eza sujet na toodébattre toopesa na biso kaka bato conseil en fait soki place ozali so omoni ke tu trouves mieux reste là où tu es d'accord il faut pas envier d'accord parce que poto nde eza boye biso mpe kala tobanda okasaka so oye poto loloboko mamona mbongo or que c'est pas ça tobanda okanisa mosusu mobali ameninga poto na matama poto soki naza mama bien or que oye mpe bokuti mpe yo moko lisusu obati okomi na bastress po koma ozala heureuse okomi na kolelalela tu vois tout ça là eza ke yo na oloba ke partout ozali partout moi je dirais que poto eza école de formation poto eyebi koforme afozala pe na mental eza école de formation na bakongo tovivra na baignorance fozala pe na mental ya kosurmonter papa te mama te yo moko devant les épreuves
Ouais. On est là. Oui, maman, papa. On est là. Oui. Oyebi tozana denzela na mokili ndenge nzambe asalango. Mutu mususu pe ndenge tozoloba bo auta kini bamema ye na mobali awa vi na ye kenda nango normal te po balinganaka bayokanaka na mutu na ye kenda kitoko ye soko ozobetele masolo ke mobali akomplekaki ye azomona kaka keno awa ozokosa po amona ngo te me bato mosusu bauti na kini aye mpe avivre bonheur ya mikili te po base comprendre te na partenaire na ye. Donc mutu na mutu aza na histoire na ye ya kobeta mosusu eza ya rose mosusu eza na baépine mais yo sikoyo chance ou bien malchance oyo ozwaki okoyebisa ngo mutu te okoyeba na mutu te ke koto eza pasi koto ya bisengo mutu sikoyo ye moko avivre oyo ye nzambe atie kati na ye. Donc yo soki boyaki tout droit okomi ovandaki heureuse obandi kobota osali bilenge ya bien na papa olinga oloba boye te. Mais elle muso loko esimbaki te ozoloba par rapport à expérience na yo. Expérience na yo neti ngai pe président nakoloba na ngai neti nga so na bina sujet na nga nakoloba na souffrir na nga na poto te. Mais ce que peut-être mutu muso so souffrir que si ko mutu na mutu na expérience na ye princesse. Ba ya poto to liambongo akaf eza tata te mama te c'est toi-même devant les épreuves. Donc aux autres tracer chemin na yo pour na vie na yo. Dans la minute yo yebi ko komi na mboka bona na tata te liboso na ndole la pa tata na ndole la pa yaya. Mais awa na ndole la pa moté et pas na ngamoko. Donc ma mis sous comment kusukelo ka na coussin et s'il na tongo la muki obi la vie continue. C'est ça que je dis bitu na très fort. C'est ça que je dis hein. Même si oza ba monter, c'est pas question que muta souffrir. Attends la peine na zaboy. J'ai pas souffrir en fait. C'est pas question de souffrir, mais sauf que là il y a et là question que de souffrir on a pété, d'accord. Et ça va que donc sur le bisoka juste ba en fait. Babona ba kabati. Bon kuna sala live, babona na banani. Ngaza ngani babone te ngaza na kandi na zabo oh tapote c'est bon Niki alobana toyoka pe Niki to présenter ke mama bonheur même to sentir président boss na minute bébé osa makele le prince wa bakate kanga micro loba alalité alali shabiki ya poto alali malai na mbetu na akoti na chambre na nzoto voilà. Donc, réalité à poto, c'est ça ton air au bête, hein? Bon, poto est en réalité, non, mais je te comprends que ça jamais pour toi à poto, hein? Comme non, ça, il y a ressentir. Baba, qui n'ont pas la chance, tu vois? Gapé naïe poto, na sadi kaka 6 mois, na 10 ans. Imaginez. Ah, donc, nous avons la chance, mais si je passe 5 ans, ah, bah, je me candidate. Donc, poto, bah, exemple, il y a qu'à la procédure, na yo bien. C'est l'eau pamba. Oh, il y a tout, c'est la bino. Mais quand tout la gogo déjà a. Niki c'est solide. Niki. Mais pas bana baba sina bango ya ah tout le monde a occupé. Oko iba mobala nani. C'est si comme bolo babongo. Oh yeah. Ni ngana zolo baka Aurélie tonga na mais ba mariage civil on sala mo monango na lobi la kaka na séparation ozo monango et pas ba copine et le but que ngani na vivre si et monana ba camarade au mona aza ba ane 3 elle est seule en fait mon mususu elle est seule na banana ye pourquoi elle est seule d'accord et c'est que femme seule réalité princesse réalité à mutu na mutu azana c'est ça que je dis bien tout ce que mutu loba aizaka ba réalité na komona pasi na boto na kobonga la boto ya et marchaka réalité à mutu na mutu azana peut-être mutu muso akutana nde na mwasi ya mabe mususu akutana nde na mobala mabe oui donc ils ont tous les deux côtés erreur ils ont partagé côté à boisi na côté mibale donc il dépend de ce qu'on a moto à vivre réalité na ye à couper sa témoignage na ye ngapé na sa réalité na nga na côté c'est difficile à comprendre c'est Sabine tout merci beaucoup c'est réalité ça que je dis excusez na lo banana ngai pona ngai koloba ki mutaya poto amona pasité o bayaka banimona rapasi ba souffra non mututu ayaka poto ata uza na famille awa ata ukuti ba bonheur nini uma to kito banaka na 0 toko mana 10
Donc ça veut dire que souffrance c'est ça qui est non aux années place là la tête. Là oui. Souffrance c'est ça que on va un peu bon peut-être 10 € à ça na poto. Donc souffrance et ça la partout. Donc na o yo kuti ata yo kuti bon mengo ndenge nini. Yeba que na poto o banaka na seka. Mais nga siko honnête Chims na kopesa mutu conseil ke ayo souffrir na poto ke na kin. C'est ça. On a au sala et l'autre côté. Yo ka Chims na kin au tangate. Au sala et l'autre côté. Na kin so tangate au salate mais na poto so tangate au sala. Donc de préférence de venir souffrir ici au lieu de dire aux gens des restos au Congo. Mais tant bodo ba ya olia monga kaf mais si porter ko kinda hôpital ko. Non, kaf je dis ça pourquoi ils ont ka ko se kaka nga bi a misé les galeries. Et ça comme misé galerie mais je préfère so ina kino ane loko salate. Tana na kino ça les a passé. Ba licencié ba vandi na ba oza misalate. Mais oui. Mais awa oza na mukanda te so oza kama oza mukanda chips ko salo. Au sala. Ouais. Voilà, donc maintenant pour l'anga sigo, bah y a la banque de dates pour quand biso. Ya José. Oui, na lobi de komo kaza na se wana ko matura za na besoin matsaye. Kwa matsaye zate ou là ça faut quand ya José non maite. Mataka batoto yebi pour la monta. Ah bena no lingaki. Mataka dera za wana. Na ko kita. Kade. Ngai bo kitsa bo mataka dera. Ah ya José o kitate. Ya José yo ko kitate lo weekend to fa na mwandam. Bozala na créer cage moko. Le week-end, dimanche, dobi prière, c'est lundi, to bani misala, to vanda. Ngala sa la tigi. Bon dîner presque c'est. Oh. Ba dîner pour nini kuma place kuma. Nana o diminuer o. Ni kesa lango. Pour des princesses faut dîner ko bat bon matin be matsabato. Ah. Nga eba na ngate je sais pas. Na kaka di comme ça que munene ndenani. Ye mom de me comme ça. Nana comme ça on tient. Tu vas pegar ya koka. Do ebe to za ya koka. Mataka denga kiti na mata. Clara Fati, ma copine, ça va? Ok Chimbulu. C'est bon bébé. Bintu ozovanda. Un gros bisou. Président Obi. Nana Saint-Denis président. Saint-Denis kaka pembeni abona yako mono na katinde. Na poto dengo mono ba tout est problème. Moi passe moi. Amona na kaso bat basé ba luki. Kadia na tini invitation mata. Papi Kadia offert offert là, c'est pour faire là. Le père de nous. Dans la première prononciation. Oui. Bintu bando lo baté. Luna miezo lo baté, papa ye. Même pas bébé. Nando s'occupe na petite. Ah OK. Sida. Ouais. Sida. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui papa. Sida papa ko bana buibui bakabone la nini. Bonsoir ma Clara. Na sale fort. Pour bambatsa yo ametala makambo yenu. Ya ka na tunu na seko to tune. Opa ko ba. Bo Pierrot nanani ba we bakabone la ni. Pierrot la marié, mo ba la cla. Pierrot la marié. Kesho na patu kaembe. Ba we la ni bakabone la ni. Bolingo la bango suka. Nana ngo. Yo mto za otrele na ba mto koyeba, biso to koyeba. Kader, répondre là bas sujet a nyongo la ma. Rémi président. Rémi. Président. Yo mtoza na kini. Ya mode basuka ndeni nini yango. Ya mama museka. Yo bon la mama museka. Ya mudi yango. Mama bono on la masoko comme c'est la mode. Botika ya museka. Ah? Ba we la museka. Kade alikamuni na ngoya yo nika bacho tu miniature.
Ikamuni yango yeso to pesi ba conseil Sida boy yuna nani bosuka ndeni. Ida yuna nani bosuka ndeni. Famille boya. Ah? Famille boya. Bosuka ndeni. Famille boya. Nakoma na rolls. Famille boy bazeli la biso to bongisi mwana to batisi komba mwana les famille boy. Ah mwana na kombo kita. Ekita. Kade koza muta polémique na moni openye mto luka makambo luka batu makambo. Yo ngangane na loba vérité te so. Famille boya famille côté ni boya kia mama te ya papa. Wa fait la papa. Tous les deux familles. Ah? Les deux familles. Toutes les deux familles et boya ki ka boete bitumbe bima ya osala te ba ba. Non. Bazoka. Tapote, hein? Là, il fait comme il tombe, bon, tapote, bon, tu n'as pas de bon, bino bozo kansa ya zolo bela nani on. Ko bino bozo. Hein? Ya muda kana azala. Yo zendo yeba mutalo bela biso to yeba ndeni. Kasi. Ilustra. Oui. Ilustra. Oui, non, yo kaya jika. Mtu naza courage. Ah. Mtu naza courage. Mtu nane. Akomo luka kendo ama Mesu Davina ya bona. O mema ya Ilustra esimito ke Mesu Davina. Na luwa na ko. Merci beaucoup. Pona nani ngo sisina pona makade. Kade. Na bona ba. Sa bota live. Mtu ayaki na awataki. Yo ana komo komela Davina kuna amema ya. Kade papa za live ba ben ser bazala papa. Président soko ebite princesse azolengela libala na banda tomataki na alimi problème te président. Mais si libala on va présenter bande kona hii. Moi présenter langu ni TikTok. Na kufi. Obanele José. Obit. Princesse Obit, tu as quoi de mon sac yo? Bita ki masoni ya madebo ya ya photographie. Président. Eza ba préparer. Ba boya nga papa. Pika vana nae. Baboya nga papa mama bolukela nga. Relation bito vana etima emiso ebima eronga kokalika mama emi. Zila, oniki abetana Vincent. Oniki o abetana Vincent. Oh yete. Chat. Oh yete. Oh yete puta Vincent. Mais comment communiquer? Oh triple. Oh yete. C'est lui qui niquait botana Vincent. Président boni ko kanisa biso ba pandi. Dike kadi anda zabwe na ndimi siko bato bachala ba miniature ba na raison. Il ba problème. Te aloba ne vérité mingi. Aloba ne vérité. Vérité ta mo alors on va kuna réunion ci va faire bonne stati na profil. Princesse yo respecter belle famille te. Ya princesse. Et puis princesse oza vraiment na biso ba kongo. Na tona aloba vérité mo awa. Après comme on aloba vérité na la vie na yo. Vérité ni nango loba kade si je go to pesa na opinion te mango loba vérité ba compte rendre te na bona ngai bon tapoter la vie comment comparer pour ça la mabe comment comparer muto sala devoir ye mona muto basta il a devoir en tout cas oui que si la basta il a que devoir belle faire ça la devoir ye mo mais comment comparer ba atoza ba komba ba atona ba komba ba to bona biso boti kama kasi na lo balba atolingi ba komba ba to bona biso ato sula entre nous to pesa ba sujet na biso ba otanga ba komona ba ndeko na biso so mais c'est si kuma ba na ba commentaire muso te bosi ba boti kotina ba question la pona ngoloba biloba lo Niki Amoni l'a supprimé.
S'il vous plaît. Ouais, je vais là. Bientôt, pesa SCG. Na bien, président, sujet qui boya liboso. Pourquoi? Non, peut surtout les deux sujets. Il y a liboso zaki. Pourquoi na théâtre bolingo eza lisusu te bat bakoma ko bangana. Deuxième sujet eza pourquoi bato théâtre ba fina ba garçon théâtre to bala kate. C'est ça non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Na répondre non Yasuka. Yasuka et très salama vraiment te ezapasi. Et ça déjà moi passé. Pourquoi? Parce que tant que yaka déjà, surtout tout ça bata théâtre. Tant que yaka na théâtre, et on déjà bintu par exemple parce que là na mobali ya poto. Ngapi na kuma complexe wa. Yo zombali ya poto. Donc si l'autre se tolinga biso mibali mobali moko poto approcher nga. Je te jure. Na olanda mobali wa. Déjà na théâtre yango ça la question lingana. Déjà na théâtre yango ça la question lingana. Ils ont dit soda na soda soba lingani ezala passe pour ceux qui ne pesa 1000 moko azomndoti. Donc yango na théâtre to bala na ate. À part ko bala na bisoté. Déjà na théâtre jamais moi si moi côté déjà na vie rolinga. Alinga ka moi tout moko théâtre. Non, c'est président au comprendre ma bé. Pourquoi basi na mibala théâtre babala kate nzate ke to bala na kate bala kate mobali mo ya poto ya bale to ya kisasa ya bali ouais on parle de ça là mais papa là na bango tinga mo na bala bala aba bolwa ki babengana na bala ka babengana na wana boyebi na bala me babengana nga batuni yo c'est tout va na parler nga mona lobana nga va bino bolobela ngo nga mona lobana ngai c'est-à-dire ezara nini tulanda na no succès quand tu as un succès tu olanda ka succès tu ta te ki succès ça tant que succès olingi okangama ezara ndeni mutu moko yaki déjà okalingo na bolingo solo mais a opeso msusu 100 mais yozo luka mutu a opeso 200 ou 300 ok mutu a opeso 200 ou 300 a olinga te alingo na bolingo solo. C'est-à-dire alingi ka bobima et puis voilà. Oyo négliger mutu azaki na bolingo na solo mais ando peso 100. Moi lo ele abiso. Tant que olingo zongela e azaki suna posa no te po akutana déjà to laksaki déjà face mususu. Tu ko soto zu exemple net par exemple ya batu mususu. Na koputanga niti nani. Nani nga bala. Na théâtre na bala. Attendez sur bala libali kufa. Président bazé belé babala. Bazé belé babala. Na tangila niti moko bala. Meta bala vanda. Meta Meta. Apa ma meta. Mais o abala bobi otanga bakoma batungo tangi o abala lelo azaki o ayaki ni na poto te. On est d'accord? Oui. Ah ouais. O abala lelo za o ayaki ni na poto te. Ba circonstance kakati. Donc ayozo oyo ayiko bala ye après Amanda Feza, ouais. Amanda Feza, ya Amanda. Ici, Barabiso, Abala. Baladina. Boka, yim ta fande. Barcelone. Barcelone, Naomi, ouais. Azana, on a 5 ans, na poto te. Barcelone, ba okabwana. Barcelone, ba okabwana. Kade, Kade. Pona. Yena RK. Barcelone, ba okabwana te. Azamu. Ba okabwana. Ba principe, Wakabwana. Eh, likamnene bo. Soma boy. Tika kama na ngai. Wakabwana te. Amu bali mobile na ya Wanda. T'inquiète pas. Likamnene yango oyo. Namba wakabwana ne banda de lote depuis kala jusqu'aujourd'hui Babi au nom de Jésus. Loba après elle va kabona ce que ça ndeni Barcelone RK Mutanga.
Nde Barcelone a eu os mbali ni msusu avi. André wapi? Kana ba babi no ko ba oh. Nabi e ba ko benga Barcelone mbango ya. Yo mona te poza kale. Kwa kama na biso balongwa ka mona biso fanda. Boye mo ka ebi kader angote. Kader ndozo ko bana. Ye mo ko tunga za ko ta mo se ka obegendo. Bakabwana. Apo poza kale ba yo zombali mo se vina. Mamina kale bakabona. Mutu wako vile seka. Botanga ba commentaire te pona ba bordure. Nakufi. Mutu wako vile seka bien. Yeke bien bala. Yes nangai. Kader. Yo. Ni bitu question mseza hii. Président Zaina mambo ba. La sekina mamisi. Ya Gabi Kabala. Davina répondre dans la Davina pas bala ouais, elle est mariée Davina. Ouais, elle est mariée. Ngapena répondre à la question, je peux? Vas-y. Vas-y. Vas-y Miezi. Ouais, amen. Davina Oar. Davina Oar. Abala nai. Abala mobali bali. Marina Ngoy pas mariée ouais, Marina Ngoy est mariée. Je t'ai sali Davina après je t'ai sali moi aussi à indien ouais. Coquette pas bala voilà. Mais ma kogo pas bala Bala. Loba na Miezi. Ouais, moi je botika na yo loba mabia. Respectez ma loba ba yo zwe pas ya ka. Luna loba na. Olivier tika président sisa opinion bitu aloba sima. Président zana. Luna loba. Ale ande ya pa bala, maka lunga pa bala ouais. Voilà, basé belé, basé vraiment belé. Basé belé ouais. Ouais, moi j'allais dire par rapport à pourquoi toi théâtre baba la raté, ma fille hein, en particulier si je comprends. Ma fille oui. Ouais, moi je pense que la plupart c'est parce que les balles n'habitent pas la communauté, bah ça ben balles moi bah faire de l'esprit la plupart. Pourquoi? En fait moi si quoi yebani, moi ça dans ma notoriété, moi ça dans ma famille généralement pour mon balai je fais mon balai moi fort d'esprit. C'est pas donné. Voilà. Parce que les balles on va faire de l'esprit. Il suffit qu'à moi nous a bien ou à moi présentable, nous a boye boye, à moi qu'à moi princesse mon papa dit eh bah si on va ndumba, boye na bo, bah ça on balate, on va sortir dans la côté, sans même à approcher, sans y bah de loin il te critique, de loin à lancer va préjuger alors ça y est finalité. Du coup une telle personne, même si elle y est pas nayo, idée nayo au bal dans tout les salons, non toi ya petit toi na bonne kana na les candidats tu vois. Du coup c'est deux faibles généralement parce qu'un homme qui est fort d'esprit. Moi, je suis dans la autorité, mais moi, je vais faire fort d'esprit. Elle dit que, à ta fille, à ta lobby, si les gens disent que cette fille-là, elle est comme ça, moi, je ne vais pas me baser sur ça pour la juger, pour la traiter. Non, on se baser sur Oyoyo, la Kisama, dans Zanaï. C'est ça. Et ce n'est pas tous les hommes qui voient les choses de cette manière-là. La plupart, ma petite, ma faux petite, ma ndoumba, sans même aller ma vie, il y a musique, parce que la musique est déjà zobanga. Voilà, na musika de yemoko déjà ça ba limite na yemoko ba petite wana mingi pe ba complexe monsieur le reboma bango complexe. Ouais, déjà na musika bo ça des complexes même si on approche même s'il y en a, il peut être avec toi bandimate kazana yo. Ben ouais. Oui hein. On a penda bo aligné pe bo ça pe yo pe ce qu'on nous a na au na niveau na yeme yo mo na oyo te oyo na za bo va ni na ngate inda za bo ko sala ngabo parce que c'est complexe. Et généralement, ce genre de gars, il dit que c'était tout ça dans la mission parce que si ma balle fallait sur bois, ninga. Beaucoup de gens qui sont balle en bon ou bois, on a balle en tout réunir kaka. Par contre, ça y est, peut-être que yo ninga solo, ninga peut beau zala. Toi tu es amoureuse, tu es là, mais yo dit maté tellement ça complexé. Alors on a l'idée au baloté parce qu'on a soit balle le roi neti, au perdre, au kimaye, au bout y la plupart c'est ça. Alors qu'une femme qui est connue, c'est une femme qui mérite un homme très fort d'esprit, au mental et linda. Ah oui, hein. Non, moi je vais pas me baser sur ça, on va traiter par rapport à oh, il y a Pessa, oh, il y a Pessa. Ils s'en foutent de tout ça. Pour aller passer dans l'italiété, c'est que les gens disent de toi, italiété, lui il va se baser que sur ce que toi tu lui donnes. Monica a fond na yo, oh, ya yebi, wana ton rosa na yo.
il se base que sur ça pour te juger. Mobile, il faut porter un niveau, il faut un mobile mentalement il y a ma casse. Alors que la plupart des mobile sont communauté, comment ils sont, comment ils réfléchissent. On sait que pour Nabango, c'est vraiment du fait qu'on y est banni et Zambamou, du fait qu'on y est banni sûrement aux Arriba, du fait qu'on y est banni sûrement. Parce que nous, Sylvie, elle s'habille décemment, elle est calme et tout. Babi so tembo la mutakala ou aventurier. Babi amitié autant en tout cas moins sérieux. OK, basi malamu. Voilà. Princesse en c'est même pas ce que toi tu penses. En plus, la plupart de ces genres de femmes comme nous là. Limite, je parle pas trop, ouais. Tu parles pas trop. On sait comment traiter les hommes, on connaît la valeur des hommes. Mais na musika, comme na mitu na mo batia que nous sommes des PUTE, donc na mutu na mo batia que doit bongo. Toza bandumba, toza sérieuxité, toza boété. Yango mingi ton ba ya na idée à ko s'aventurier. Malheureusement. Excusez-moi. Ouais. Bravo Luna Misi, aux une expérience ma casse. Il y a 6 ans bébé. Je m'excuse. Comment 6 ans? On peut se poser rôle là. Tapotez s'il vous plaît, merci. Luna Obimisi idéologie moko eza pena trop riche en protéines lobi pena donc ezongisi ngai pena na kibomoto mais sikoyo na tuna po ndenge eza boye tokutanaka na bamakambo bopesi yo bia moninga akutani na accident oyo nga na melimbe nasala boye te mpona changer vie na ngai ndenge bino bozomona ke mibali bazolinga kovanda na bino te mpo botambola mutaka mpona ni bokochanger ki todifférencie sikoyo ki mutakala na ngai natambolaka nango na scène soki nabimi na scène nazala moto mosusu bokosala yango te mpo bato mpe bazwa bino sérieux. José nako répondre s'il vous plaît 2 minutes kabito mpona otikela mutakala ngo mieux vaut nazala ngo na ndako ke na télé tu vois mieux vaut qu'on nazala mutakala na ndako ke na télé. Mais si je comprends bien, on parle pas des mutakala des habillements. Si mutakala tozoba ya net ba mini ndenge bo ilusa za nango. Et cause la ya minu. Mais sous pe et cause la ya personnage. Mais papa et l'autre quand on bosse à naka papa José. Bintou attends dans la vraie volatile aux artistes. Pourquoi Rihanna mobali nae a linga Rihanna la sala ba clip muso akana ba nina pamba ba. Non mais Luna là erreur na biso c'est ça. Na répondre au place wana erreur wana. So ji mobile mobo alingi to la ta mutakala si tu l'aimes tu vas changer. Mais justement là il y a pas de problème. Moi je parle en termes de OJG na musika Pascal là ta peut-être ju pas. Kasi yango nga na lobi te ba jija kabiso na ba personnage. Ba personne imaginée créée par l'auteur et non la personne physique. Donc ayebi ke Luna ndaza so tubo tero la kindumba la ti mukuse c'est que Luna a ko incarner ngo bien Luna c'est sa vie réelle. Et là babo ça na ke tozara na scène. Vraiment. Parce que ceux qui mobile nanga lobby nana poso la ta descente. Non là ta blo miku c'était non respecté. Oui. Mobile nini de amona moi na lati mutakala na te vibe c'est na lingi susute changer mobile na moi ça na respecté. Au moins moi ça na lingote. Moi so azaka creuse. A obéissa kana makambu nyonso. Ouais. Au moins à lingote. Pour moi si so lingi ote oyeba na babilo ya mike. Oui. Soka lingio oyeba ke oyo afana ngalinganga. Siko mibali ba komi sango bêtise. Soit comprendre que moi ça linga que comme so lokola kiz. Donc a comme so eloko moko boye a ko jouer no à tout moment essentiel. Mibali ba sakana na psychologie na biso basi Surtout biso to bi ma victime trop biso ba basi ke ba mibali. Ouais. Donc ça na rage mibali ma casse les os ça ya José. Tranquillise comme appel, ouais. Comme la rage ya mobali, yo moko mi olingoli sala mali. Calme-toi. Calme-toi. Je me calme ma chérie. Jamais ozovanda na mobali okoma na rage na ye, c'est que olingi pété. Non, tu sais nous les femmes quand on aime, tokomaka lokola nakoloba moi si so alingi akoma naïve. Quand elle est amoureuse
aloba pamba te la femme quand elle aime atamba na sele mabe à supporter moi si ça comme na niveau ya ko bimisa ya kati wana c'est ko komisa na suka je parle de la femme amoureuse et non moi so azolinga sakana mais moi so aza vraiment amoureuse ya José ba mela mambo ebele so moni moi ça flammé oh ya bando linga mobali wana botika ya se défouler c'est parce que accumuler ebele Bintou. Maman, avant qu'on ait un niveau, il y a un kati na wala c'est que dialogue na ndako ya laki to zaki yango zaki ya José eza na mibali mosusu okoza loba na ye asa lokola oyoka asa lokola o comprendre des fois comme à un moment moko obaye no pe dialogue parce que na loba ça ne change pas nazo sala bo et changer et to répéter kaka même chose mon eloko so to ba bango mingi comme irédit et comme irédit à tout moment tu rappelles kaka loko moko ya José et comme irédit obaye et comme akata mo muteme ko suka pour moi si sera boya mba mote moi ça sera vraiment temps lamba rapenza à 8 ans otala o vivre au cause lo vivre na moi si inenda moko mais ça boya okala mais yo pourquoi au salaire va pas se béné yango na vie ya José tout comprenez loko lingi ba sala ote ko sala et surtout na vie des couples to vivra loko là-bas to vivre loko là-bas conquéranté to vivre loko ba rivalité to vivre bolingo nga na peso bolingo yo pas en retour zongise na nga bolingo soki yo so sa ma bébé lenga na sa ma be muke yeba ke ngande na ko ma lion yo koma lion te yo so mesani na mabe wana oyo bakake aloba ata okipete mais yeba ozo kolisa lion moko oyo moko yebite ya José eza bolingo eza flèche et flèche retour to betango na mathématique s'il te plaît maman na nyonso wana soko zolo banenga ni zola kisakeno eloko moko ezozanga po bo compléter José lo ni nezozanga kwa associer nzambe na kati na bino ya José non yango nga na loba na vie na nga na so mobala chrétien te no balete au moins mobalo asa chrétien e binzambe à cause la so linga sa mabe azoni na bible soko zam ondimi ko zala islam te na mobalo te tozala ben oui là on parle on a José on lobi pona nini na religion na yo moi mobalo ayebi atanzela nzambe mokie mobalo ayebi ata bible mobalo ayebi ata ndenge lekaka na kosambela avant agir à cause de la agir ndenge nini bon nzambe ya mokie ezongise mais ceux qui mobala ayebi nzambe te ayebi makambo andeleka te yaya o souffrir o comme mitu na sala nini po sala nga boye ato tunyo répondre o talo abeto kara mais ya ona lobi na yo na nyoso zolo na soki bo associer nzambe na kati nde kimi ekokota po makambo nyonso nzambe aza na kati te eza lokola bozotonga ndako na fumu nzambe yesu ya José toto bandi mambo babolingo baluna batelemi ba princesse batelemi biso ya José toto di océan bébé toto di sa fille toto lika bito telema mais c'est rotonda olo babaleki na raba bo vivra rondeni o tuna baleki na raba o bela mai ya na fou Mitika Bilobela tu connais na lobi nini habite au souffrir Tolinga poto va souffrir mais Mitika Bilobela éviter abise bo souffrir na bolingo donc wana bo kanga makaka tokanga nini en vrai de vrai constater sincèrement moi je ne vous mens pas en vrai de vrai l'amour c'est la souffrance en vrai de vrai l'amour c'est devenu nous comme une souffrance en fait on se rend compte que dans le monde moi célibataire ça plus heureux que marié bah ouais Rémi à comprendre n'était pas amoureux Rémi à amoureux tu comprends le terrain autour et l'autre faut qu'à ba amoureuse ne pas amoureux va comprendre en haut normalement ben bato balinga ya solo voilà mais en fait bébé
omoni na bolingo souvent c'est banda kaso bando linga solo oui oui on ça nous aventure onyo comme até quand tu es sérieux na bolingo n'est pas si souffrance et bandit il faut aimer par la tête il va toxique il faut aimer par la tête parce que les hommes sont très toxiques bibali basio balinga bon makasite banyoko la bango baso banyoko la bonde bon balinga il suffit comprendre que et si le comment la relation rose a besoin parfait tout va bien mon coca au tchaka sentiment makasi ba problème me bandi mais pourquoi Bruno Subolobi Rémi aza amourete asalini alingate ya histoire Bida. Des fois, peut vous tomber dans la mauvaise personne, hein, parce que si vous tombez dans mon bien, on l'a mis. Oui, papa. Ouais. Bolingo yara pas cité. Ce monde est comme ça, bolingo pas. Ouais. Bolingo pas cité, bolingo ça facile. Et puis au début, bolingo en cas de. Début quand soit déjà quand tout le bana il va vers. Non. Pour le reste, tu as comme on a 4. Mais pas 4, on est à na débité. Mais on a 4. Il y a comme ça, il y a comme il passe. Il y a doute. Mais aussi longtemps, il y a une vérité. J'aime ça, j'aime pas ça, j'aime comme ça. Il y a débit, il y a ça. Sida. Déjà, dans le conseil, que moi, c'est un nga alinga boye, boye alingate. Mais pourquoi il y a que nga na ça que boye alingate? C'est ça. Ah oui. Bon, je pense que et puis la fille baza la tête ma casse. C'est normal. Net na biso bato maboki na comprendre te mutu mo sala maboki mais bolingo nyongi yo. C'est que vous appelez artiste été. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que biso to yeba déjà na scénario na biso ne to komato yebi premier épisode na fait. Déjà mutu azo approcher na yeba ki o ayeka pona sens. Donc nous allons na limite et na comprendre et ça gêne toujours à théâtre et ça vit président est-ce que bon comme ça scénario et si la déni maman déjà okutana na mutu ana raison comme ça bolingo scénario ekosila nini président Nabi pomba la bolingo miki azalate oui azalate bolingo beta nyofo oui zoba loko zote c'est ça président n'expliquez Bintou bolingo scénario expliquez biso bolingo scénario président du pota bolingo omoni bolingo Bintou bolingo basaka na ye na zongi ntomoni Bintou bolingo ya scénario sujet développement conclusion jamais président donc tu sais déjà que to bandi on a sujet na to développer na binde bolingo na biso e conclure président déjà okenda mobimba we bate na vie motu na non na linga boete bon na bien rani oye ba non fuka la ngono président yo sa professeur a bolingo exemple ba relation mususu ko exemple ko ba pe exemple avec la tête. Bah, je n'ai osé le bas. C'est que quand tu es avec la tête. Président no lingate. Président no lingate. Obete so mo swati. Vas-y président mais convainc ngate ke bolingo eza oui problème na mna ngani bokuta na mutule bolingo ya lelo ngasko na sala na bolingo na te na sala ngopete donc ngapona linga mutu na bandi otanga yo nani sto iti mutu na okende bo président be ke ba malin na ba maline baza. Non, mais arrête. Non, pourquoi on me contredit? Moi, je parle de moi. Vas-y. Non, le bangai. Yo zol baya yo. Beaucoup de gens ont nzela. Donc, les abonnés on a linga mosi nzela te. Ngai fona ye bayo na bien. Après na ye. Biloko ebele beaucoup de gens ont ça. Beaucoup de gens ont lelo. Mbala moko. Mbala moko ki. Nga sala ngote.
yango oyo mona nga na banzela mo bote na oyebisa bino to na olela na osa non donc comprendre le président non président e ape tolela na bolingo tolela na nzela te tolela na bakuse omoni biso so tobima bayanke na bamiso ya bato bakuse na biso mokolo eloba soki kuse efongoli munoko biso nyonso bayanda bitu nga na mokonzi totika totika. C'est que moi je peux dire, c'est que moi je peux dire pour ceux qui lingate. Président, bolingo era compliqué, mutako. Ah oui hein. Mutako loba boyo, koza poza emona lomo ezua ko mutume oyeno kapa biso loba. Bolingo era compliqué. Encore la bolingo. Mutunia. Omoni biso ko président de toza bona panel. Dikiodo loke na ngai. Biso so tout nga mobala ko boya ngate, nga mobala ko sa biso so ba yanki. Mais président ils ont ba place mo bo biso mo peut vendre penzo vendre bi place ba lienga. Ba lienga. Place ba betinga. Ah oui hein. Mais nga yanki. Au fin de ma place au balinga 3 points. Au fin de la base. Au fin de Olobike na olela te. Mais même c'est bi ba ngomo automatique. Ah oui hein. Tout il suffit ka ba ça va. O comment olela o isa ke uta. Olela te na coach esprit na olela te. Mais olela lobby Rolls. Olela te ko ba pousser à chambre na biso elu. Olela ya. Omoni ba ko ba pousser à chambre na biso elu. Maybe que yondo lela. Président pena lela na, bolingo bolingo le biso. Bolingo lela na pas batu nyonso pourquoi? Eh pas mon lela ndeni. Pas mon nyonso, muto so lingi penza olela. Eh, ninga no arrivé là ngate. Ezala na basi za mibali. Muto lingi ninga no le arrivé là ngate. Eh, muto so lela ke. Eh, côté musuna za yanke. Yo no lela te. Diminenga bondeni. Take azana façon yake ni na bolingo ya bozoba. Mutakoka bolingo azala te. Bah oui. Les choses de la mutakoka bolingo azala te. Je parle de moi. Princesse. Balela makasi. La princesse Boutou, la princesse Namona, ya Rose, Namona. Yemi beta basona yo Remi. Beta basona yo Namona bai na boy na beta masona. Yo lela ndeni beta yo. Remi beta yo na bona bai na boy. Yanga benyo kolanga. Princesse babenge mbamo ba isa kata live. Yo yanalela makasi. Ngapha lela ka. Babala. Nakolela penza. Gloria zala procès. Olela makasi. Alela makasi na balanti ebima kena ba. Na basilelo mwaka. Ekoya nyonso na peri. Na peri qui na couche à fond de 4 couches. Mais les conseils gratuits, c'est ça, on comprenant la vie. Pour nous, pour les latés princesses, moi, je suis comme nos bad girls. Ça, pour l'ingano en fait, tu peux, oui, tu. Mais au bébé, non, cocaté, moi, j'aime l'amour. Mais parce qu'avec une personne, tu l'aimes pas. En fait, c'est pas au moins. C'est impossible. C'est pas un cocaté, moi, j'aime l'amour, j'aime manger. Moi, j'aime manger l'amour. Président lobby. Mais, princesse, moi aussi, j'aime manger l'amour. Moi aussi, j'aime manger. Moi, je suis amoureuse des bases. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? Franchement, je vous dis vrai, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. J'ai eu de vraies déceptions. Oh, exact. Yoko tokoka toleka na émission ya to ebi. Non, mais justement, moi, je viens de là. Moi, je suis tombée. Moi, je suis dans la dépression.
quand on a un sentiment, on a une dépression comme un niveau que on mi bois kata so na mayo kufa on est dans sa tête. Bien tout comme un niveau, on a pour ça na mi bon, non moi le quoi mon qui les sous, tu vois en mode au fond, au cas sous, au moins le quoi vie dans les sous na tina te. Na comme un niveau na oluka moyen na mi boma. Regardez ce qu'on a dans Malibanga. Malibanga bolingwana bobenga bolingwana ebien ezala te. Yo kolela bo. Niki akota esprit. Nga maman na ebien te. Nga esimbite na bloqué yo. Niki yango sikoyo na olinga ya solo te yango nayeba pete njonjir olinga ya solo te po moto alinga ya solo obeta ona kipaka te nakokango mpe boye rien yeba le triple Niki est-ce que daso somba 30 sim mais c'est une bonne chose, Bintou, tu sais quoi? Moi, ce que j'ai compris dans la vie, moi, les choses dans le lobby, bon, tu vas pas. Moi, j'étais moi, j'étais une après, ça dépend de ce que tu belé, hein. Mais écoutez, depuis que moi, j'ai compris ma valeur, jamais qu'on s'est divisé en morceaux pour un homme, jamais de la vie. N'allez là, sous pour la mobilité. Ça peut me faire mal au monde et là au mort. En fait, je sais pas, mais comme ça, mon thème est dur parce que même Bible protège ton cœur plus que toute autre chose. Ouais. Pardon, plus que toute autre chose. En fait, tu peux être avec quelqu'un, oui, tu l'aimes de manière normale, mais tu peux pas aimer quelqu'un plus que ta propre vie. Jamais. Tu peux faire ça. Comment la niveau là? Bintou, posa bandoki. Bintou, mais quelqu'un plus que ma propre vie. Bintou, posa bandoki. Yo so kinolela na bolingo muto abala te boboti na ite boza bandoki imagine que ota la spoke so to kabwani mwana siko na bando expliquer batu nini boza bandoki non président moi j'ai dit aimer une personne plus que ma propre vie là je ne le ferai jamais. Ouais. Mais aimer quelqu'un, oui. Mais justement, aimer quelqu'un, on en parle de manière, tu sais, na lingue ko le kanga mais dans le sens où comme moi je t'ai dit par exemple moi j'étais capable na mi boma pour na mobile ça veut dire quoi yango lunanga na lobby non je peux t'aimer donc kabwani na qui passe mais na eko yelanga na mutu te na mi boma désolé j'ai commis boma d'été mais ngape Bintou ngape na ko ma niveau mi boma ah oui hein ça te que na mi boma mais to boyani omoni nga vraiment nazara jara batmo bazo a choc mbama omoni soki oboyinga minute omoni kana minute na roye bisanga non qui passe inédita okasa ko na zayi na konte Bintou so boyo ba ebisa yo oui, oui. Message à tu peux directement comprendre. Oui. Tu peux directement comprendre. La minute tu vois le président c'est rare maintenant. Qui parle, qui commande. Nando lo baboy. Koloba ke soki mutaboyo akomelo bien bengo non mais mutoko comprendre toi mikolo pour que mutaboyo comprendre et ça le bien lo mo comprendre que la personne ne veut pas ako komelo ko mo comprendre que awa to silani nga siko ere comme na minute wana nde na oka passe ta 1 heure du temps yo ka 1 heure du temps nga ça na nga 1 heure du temps directement une année. C'est presque qu'il y a un moukia qui n'a 2 ans et demi. Non, bien, et ça là, bah, jour. Oh, c'est trop dur. Moi, je ne vous mens pas. Moi, j'ai peur de perdre les gens. Là, je n'ai perdre battu. Parce que j'ai connu ma valeur. Depuis que j'ai connu, depuis que j'ai pas valeur, on a bang à sous perdre battu. Je me dis si quelqu'un part de ma vie, ça veut dire qu'il y a une perdre parce que je suis précieuse, je connais ma valeur, je sais ce que Dieu a mis en moi. Si quelqu'un s'en va, il y a une perdre, il y a une perdre de l'autre côté.
C'est ça. Moi, la perte, depuis que j'ai connu ma valeur, je ne souffre plus par amour, je ne souffre plus. Tu auras l'impression que j'ai pas de cœur, mais j'en ai un. Mais seulement, je le protège et je me protège. Parce qu'à force de trop donner, au final, tu vas te rendre compte que tu n'as plus rien à donner. Tu donnes trop à quelqu'un qui ne mérite peut-être pas ça, tu vois. Ah oui, hein. C'est vraiment compliqué à la vie. Au comme vide. Moi, j'ai plein des hommes qui vont épouser certaines femmes demain. Au moins, on peut ça trop na bolingo. À un moment, quelqu'un qui te mérite, qui te donne peut-être tout, qui t'a honoré, mais on va se couper. C'est tellement tu as tout donné dans le passé. Ça sert à rien. Moi, comme je suis là, moi, tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, tant pis, ciao. Je ne souffre pas. Pardon? Donnant aux araignées. Mais donner cause à Brambo et Bélé, cause à Biloko et Bélé. Ben oui, et enfin. Le conseil. Donner, ça peut vraiment être beaucoup de choses. Moi, personnellement, franchement, moi, depuis que j'ai connu. Donner le cœur au cœur. En tout cas, toi, même, je suis pas amoureuse, mais je suis amoureuse. Les choses de l'amour. Ouais. Non, président, non. Ils ont la paix bon hôtel. Ça demande du temps. Le bande c'est mon moi sur linga qui est. Le bande c'est moi sur linga qui va donc moi dans mon cigare. Voilà. On sait pas naïe. Mais sinon ça prend pas. Sinon que mon éviter à tailler mon papa. Dala bolingo déjà ça va bagarre d'esprit. Bolingo to la ni. Déjà ça ngoli mais na mobile. Sono linga mwasi. Bolingo tambola na joie. Ngai faut na ça l'effort yo comme c'est en fan nana. C'est ça. Na sourire, d'où na tendresse, d'où donc on a comme c'est fan na 2 ou 3 il ne star rien bien à peine. Papa il ça katala vous. On bien appelle T. Omoni princesse. On bien appelle T. Je suis là. Ah bon, kabiso brisket do tout ça d'après. Non, je suis là. Non, t'inquiète pas, je suis là. Oh là là. Non, je suis là. Moi, je suis là. Bon, bolingo les arabes, c'est ça réciproque. C'est ça réciproque. On souffre non, t'es soit ya olingo yo po linga. Donc on souffre non, t'es pas ouais. Mususu pas okani. Mususu pas kokine ko linga yo po lingi. Mais ça sera difficile. Pourquoi tu as un peu quand maman bébé? Non, moi, je suis bolingo vraiment. C'est même trop glissant. Trop glissant. C'est la mort, ma belle. J'ai une question. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Non. Ouais. Moi, je peux. Oui. Moi, je peux aimer deux personnes en même temps. Est-ce que on peut aimer deux personnes en même temps? Moi, je dirais non. Voilà. Oui. Niki ngana photo qui est na privé, faut na bendo matoi. Attends, 3 personnes en même temps. Hey, ma beau maman. Niki ma beau maman. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et comme elle a deux personnes. Aux amoureuses, il y a 2 personnes. Et comme non, tu peux non bien cause l'amoureuse mais au cocu qu'on solo là na 5 6 7 en même temps. En même temps, mais on a amoureux tomber amoureux à 2 personnes. Oui, ils ont à 2 personnes n'aimanté. Ils ont été. C'est comme Marocain. Contre bateau baloba, je suis embarras des choix. Non. C'est ça. Ils ont été. Non, nana mamba bolingo za na choix. Ma mère Esther Malela. Te na mamba bolingo za na choix te. Faut za na choix. Eh. Non yae. Oui. Princesse. On a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Non, on a l'obligation de balobi. C'est moi na komi na 2 personnes. C'est impossible. Ndeba tous le banaza mbara des choix. Non, le ben. Princesse, c'est moi na komi na 2 personnes. Ayo tout l'opinion. Ouais, non, il y a un gérant bien, t'inquiète. On y a 2 personnes en même temps. Ouais. Et ça la maman, pourquoi pas? Bon, moi je dirais. Oui. Ouais, non, moi solo.
Au moins, ils sont liés des personnes des moko. Ils ont qu'à moko les qui la mninga na. Oh, les cacahuètes, j'allais dire non. Parce yango na zolo bat. Yango na lo bat. Yango et la qui c'est que la coquille pose au colinga des personnes des moko. Est-ce qu'il y a besoin d'une abondance de la même manière? Attends, elle qui ou alingenda, ça va? Parce que Luna. Merci Luna. Luna biso to lo bana ndenge mususu mais Gloria na ndinga lobela bido kolinga bango baza égalité en fait. Non, égalité amoureuse de deux personnes. Amoureuse cause la égalité. Moi ça m'a jamais arrivé. Égalité simbate baza ka amoureuse. Comme solo na 7 personnes 10 personnes y arrivent na ngoza problème qui. Crossio quand même bon solo les. Il y a beaucoup de les problèmes quand même. Les problèmes tu vas ba bon dingo parce que il y a même qu'on solo la dans ma classe. Il y a précisé yo solo le quoi ba. Ça ma casse dans soit 10 personnes. Il y a non solo mais cause de lo ba. Il y a José Lobini ya. Na moni côté bino bozali yo ki bino trop na réponse à pesa tena ko tika bino. OK, il y a problème. Merci beaucoup. Il y a José. Oui. Il y a José. Ngala bengo lobite. Nasali na il y a José pardon kota kambo. Pamba botu na ngai. Est-ce que koki kolinga 10 personnes Allô. na tinze mo bengo ya José. D'accord, pas de souci. On va bien. Petit sanga, merci beaucoup. Yeah, ngai. José, est-ce na kwa bandeni okiti. OK. Bakita wapi? Est-ce qu'il a like ça que alors il va déconnecté. Bébé t'as pas volé botu na. Déconnecté non. Masimbi point faible non. Masimbi point faible. Masimbi point faible là, bosa il va bien. Botu na ndingai. Yebeta qui pampa. Encore une personne en même temps. Célibataire hein. Président. Hein? Pourquoi il y en a deux personnes en même temps? Eh, il y a quoi ngata 4 ils ont 14. On ça combien de temps avant bolinga avant de remplacer si on voulait tiboli couple ici bolingo ici ça combien de temps avant remplacer baba ka pour remplacer donc pas boss na mutu fo linga kaka. Ouais mais là pour ça on va tenter à quoi Kenny le veut remplacer. Attends les jours kaka. Ouais. Parce que quand on a la déjà deuxième azala déjà voilà. Ouais. Donc il y a ce qui naï pose un bas souci mingi te c'est une femme c'est le genre de femme que les hommes aiment, vous savez, hein. Des hommes n'aiment pas de femmes qui sont là, bébé, si je ne t'écris pas, tu ne m'écris pas non plus. Je t'ai fait quoi? Tu m'aimes plus. Est-ce que tu es là? Moi, je peux Wakala 2001. Wakala 2001. Ça va? Mais je t'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais sous Basirana 2011. Donc tu as la boîte zo bimanga na zo kota. UFC nga place okete nga place parce que la boîte. Ezala à l'aise. O le kanonga pe na koti. Mais on dit que le pende comment que au boyani da o lepe fufu no bien. Ah oui hein. C'est mamnyo so bien. Et bon ya ba boyani kala mama salete. Fufu eza fufu. Fufu. Fufu na bisao. Encore pe atozanga na biso yo ya. Yo ya ndali ya mati. Osema semuno ya osana wani nao. Menga za ba moi. C'est pas nao. Ça la pas ba moi. Do ya sala mo. Ba moi ni nyango fiango. To boye na biso me fufu to ana prom na fufu te se fufu aswani sambo to mbuma kimia. Na biso.